ngai eza musala na ngananu mais eloko moko na kosenga omoni ndenge toza boya ngai eza na maladi te o na kolemba na lobi te ke naza ya suka ya makambo po suka ya makambo eza nzambe a part nzambe tozo féliciter Kimbangu po nga nazaka mwana Kimbangu donc église des noirs oyo esala mwana mokili ekosala mati place nyonso esprit ndenge aza wana bancetre na biso basalaka place nyonso tango yo mutu oza na mboka ya poto ozobela po bato ya poto babela makasi baza na maladi baza na bafamille bazotake bango parce que soko komi na poto mutu amonaka neti ka oza na mbongo obongi déjà njoka ne mutu mususu aza na poto azobunda na nevi ale yo oza awa na Congo okolinga okanga ye wanzela na ye asala te mikanda na ebima te sikonga biloko bongo yango nde na linga nga siko biloko bongo yango na lingaka oyo azomona ke aza na problème mikanda akota prison makambo na ye nyonso ezoleka bien te soki abengi nga Bruno Dikolozi naza awa naza na nsioni telefone ezali eti nga nde nazalaka boye nazalaka jaloux ya nzambe te nazalaka jaloux ya satan te donc nga natika bango nasalaka musala na nga oyo nasala musala na nga parce que soki koko na biso azwa révélation wana atikela nga makambo oyo c'est-à-dire bunzambe ekotelaki ye toza ebele atikeli nga nga ondimaka eza kindoki te eza kindoki te donc tangela nga mwa mibale mpo bato yango mpe batisa biso mitu pasi tangela nga ata mwa mibale mona kinia wana siko oyebisi nga lokola yo oza na poso okanga mobali no natangela okoma mobali no te maître oyebi nga nini nga nde naza boye memba mama leki na nga nabalisaka bango yo obali donc tula no lokola nga we yaka maître obalisa nga memba mama leki na nga nabalisaka bango donc oseli ka mère aleki no taxi bango to babala makambo na nga naika etikali baza na famille te tangelanga de pasteur obayaka epa na yo te bapasteur nakotanga te na ngai natangela na video boye mais on dit quand même que travaille na bango te na travaille na bango baministère kuta na travaille na bango te baministère c'est tout à fait normal baministère biso to ba bango baza bango bato oyebi ke bapasteur ebele pe baza na ba portefeuille magique bapasteur ebele pe ba portefeuille magique oyebi na baministère na bato théâtre o maladi o bakimio na mobali o bakimio na mwasi o musala ezozwama te o portefeuille magique o portefeuille du bonheur o depuis basalo mikanda ozokende poto te okangama na prison baproblème makasi ozobela maladi oyo ezomona te mpo bato mosusu mpe bazobelaka maladi ezomonana te soko obengi nga en tout cas na kopesa o solution numéro eza na whatsapp numéro eza whatsapp yango wana kaka napesaki plus 243 89 55 99 698. Mbote bonjour Lisusu Mbalami Balé sala à moi bien mbote bonjour Mbalami Satou et sala Lisusu grand bien Kouli Média Télévision émission la biso ya mokolo moi lelo bosolo na baye bakenda sango kaka ndenge to mesana ko yambela bino ba star ezaka te ke o ayembaka o yabinaka oyo asalaka soki pe nini star nyonso za star tozalaka na ba peintre baza ba star toza pe na ba spiritualiste pe baza ba star pote tango bazo yamba bongo baike katikati na bango ayebani akomi pe star lelo naza bongo na bato ya miso minei babi mutu ya miso minei c'est un spiritualiste ayebana akenda sango nga na ebiye mais boko yamba e na ba etando eke na bino tokozwa ye lisusu ye moko akotanga kombo na ye akopesela bino nga na ebiye na kombo ya Ekulusu croix toujours babi ye aza mokonzi ya te kombo na ye nani tokoyeba ye lelo mukomwa lelo tokobeta lisolo abikisaka ba malade ye abomaka te yaza na makila te mais abikisaka malade asala ba portefeuille magique atoza na mikili na poto bongo mikande kangama obeta ba mikolo ebele omona nini solution te na nzela na ye okozwa bongo solution ye nani tanko yamba ye lelo na kati ya émission na biso boso bakenda sango tokobeta mwa lisolo na ye tokosolola na ye mingi
moi ko bangeza muke po akobimiselanga pe ba dollar awa na bongi pe na vie po na nzela na pe lelo pa kobimisela pe bien na elobi France mbote mingi na Dieudonné Maweja aza sima ya bilili mbote na papa Thierry Vita maman Françoise Vita gloire liombe force toujours boza belé baike bozolanda ngai mokolo mwa lelo émission eza kitoko makasi po toko yeba ba faux pasteur na ba vrai pasteur maître alobi ba pasteur ebele ba onyoso bazo régner awa batuna e maître alobi ba politicien belé to vota bango ki ozo voter mutu na salo enge mutu na e donc maître salelier ba tactique moko ya grave yo moko fanika na ndako o na ke voter numéro 8 nzoka aleka ki na nzela maître to koyeba lelo po mokile komi na suka to zo mona ba lesibie ba pede belé maître bi batuna e bayaka pepa na e opesa bango makambu ebele bazo wela mibali o aza mbali ne moko mbinga telema kata na kata nzoka mbato a maître le to tanga ba kombo na bango maître bina bato maboke na ba musicien chrétien pas c'est ça linga ko kana ba pasteur bazo koisa kabiso pamba pamba surtout nga na koi 24 fois na église nzoka muto a maître en tout cas le maître otanga ba kombo na sans plus tarder je reçois mon invité d'aujourd'hui nazo solana na rosenga na Dieudonné Maweja panzelanga bilili panzango penzaka ndenge salamaka et to ke na ona ndenge moko bien bonjour maître. Bonjour maman. Et sengo koyamba o lelo na katia Kuli Media Télévision moi mbote pe message na ba bazolanda. En tout cas, salinga malamu makasi parce que biso neti ngai nazalaka na esengo parce que ngai naza koleka soda na esengo. Donc ngai santé ezalaka malamu, position ezalaka malamu parce que toza baninga na ba soda mais ba soda bakenda guerre ngai nakenda guerre te ngai natindaka ba mutation. Yo tindaka ba mutation. C'est que maître participa qui pe na ba FARDC na biso côté ba sabon na est otinda ki mo puissance muke po sala ki ke ba FARDC lelo ba longe tumba to na esengo ba bile 30 jours to kotambola to kolata teni vers lelo naza moi vers militaire et ça moi bien maître otinda ki pe mo puissance ndam. Te biso no toza bato ekolo te neti nga ndenge na linga Congo makasi. C'est que tokopesa ka mabondeli. Donc on repesa ka mabondeli côté. Tokopesa mabondeli bazala malamu bazonga pe malamu. OK, maître lelo na yambio na émission na biso mokolo moi lelo bato balingi bayeba yo pesa biso na kombo na identité na normal. Bon, justement kombo na ngai Bruno Di Koulouz. Ngai naza mwana ya Nsioni. Na botami na Nsioni, na koli na Nsioni. Oyo ayebi Nsioni te. Soki okiti ba Congo ozokende vers Mwanda Manterne okoti na Nsioni. Soko kabwani wana yo okoti Nsioni wana po mutu ayeba ngo mingi ezalaka foko pesa identité ya courte joie. Parce que courte joie yende ayebana mingi vraiment na Nsioni wana po azalaki mundele ayebana ayako fanda wana Belge. De c'est sanga na za mwana Nsioni na 3 maba. Mais bino mingi botaka ba côté kuna ba materne ba yombe c'est que poza muyombe. Ngaza muyombe 100%. Pesa un message mona ki yombe pour na confirmer que nge vraiment muyombe. Mbo bapangizia mabondi divava mbote nziwombo ndilembu solo la tete mumambo mamo mani lukamba mambo mamo mwingi luzaba bwete kansia. En tout cas wana déjà message na pesi bango o baza muyomba yebi. Voilà ngelo bani biso ba eto ki yango bien te toyo kangata na lingala. Te wana lobi kaka bandeko nanga nyonso oya bayombe nazopesa bino message do botika ngana na solo ananu na message o na ye nango tango na pesa bango message bongo na kozongela bino bandeko nanga bayombe. Voilà maître tongi toyeba pratique na yo lobi o c'est la trop bokoko obanda ngo ndenge nini. Est-ce que soit révélation de ma pasteur musu bazaono c'est Dieu qui m'a révélé nzambe muto yaki kati nanga oh ba musu bano naza ene na odo na botami nango yo bandika wembala moko kaka okomo traiter bato te ngai makambo na banango déjà depuis na bumwana na bumwana na banango po nini pokoko na biso aza déjà mutu moko abanoko guériser déjà bato na obungisa déjà bato abanoko traiter bato na magie noire. Magie noire abanoko traiter bato na bukoko po magie noire na bukoko eza mwa différent eza pembeni wana. Magie noire nde mundele te magie noire eza ka bukoko mais siko eza nini bukoko oyo tolobi bukoko bukoko eza mutu oyo aza na maladi soit mbasu mpese sucre oyo abotaka te yango wana tozobenga bukoko ba tradi pratique tradi pratique yango wana nde bukoko siko magie noire eza eloko déjà que bakotisi na niveau moko boye okoma na niveau ya kosomba parfum osombi parfum mutu oyo aza na posa kanga mwasi na ye ozwi osombi parfum
okangi mwasi na ye soit surtout soka aza musika mais neti nga makambo okanga mwasi meme oza no pembeni nakosala mpe na makasa mponga na yebi makasa donc ngai moko nanu ndenge naza boye nasala yango nanu na internat ya kangu okopana nga nasala yango na internat ya kangu na internat ya kangu place nga na bandela mpona koma na magie noire mpo bokoko eza nango ya ndako tobanda kosala yango deja na kati ya ndako parce que koko na biso ngai naza nkombo na ngai nanu mamona tamba trésor namonaka deja musika ale koko na biso tozalaka na ye abana okende ngai deja zamba makasa na banda koyebaka deja mais akotisaka nga na profondeur te place ayo akotisaka nga na profondeur mpo nga natanga na internat ya kangu internat ya kangu ya 3 maba oyo ayebi 3 maba ayebi yango siko nga ntango natanga na internat wana ya kangu tango to tellement kango eza ndenge ni internat moko ba mesela be na ba maser bango nde batangisa diseke eza internat moko deja ya makasi ale baye ko botola nga mwasi o na bana ko lingaka mingi na internat wana te ko kwasilika kite ngai moko nde tango baye ko botola nga mwasi nga nazongi ndako mwasi wana azolinga nga sute na benga ibo azolinga nga sute na solana azolinga nga sute mais tant que nazongi ndako koko na biso lokola tozalaki nga na ye kaka po mwasi nakufaki avant ye tellement tozalaki nga na ye kaka aye koyebisa nga oh mais mamona po ya benga nga mingi mamona na mona bien te nini kaka nimse te nazala nga bien te oza bien te aye insistanga po azomona nga ndenge nazalaka bongo te po soki na tango tobana okendaka soki na ke école soki nazongi fona ya après na kebuka makasa to yeko traiter ba maladie parce que hôpital mobimbe ezala kuna l'hôpital centre moko ba to maladie bayaka to traiter ka misiko amoninga na kotika na parler na fani na ngaka na sana ngaka kuna suka nango atuninga ngape amoninga na bombela ete na lobele kaka na lobele ke to ka koko nde na zabo mwasi moko na bana ko linga na école mwasi wana mwalinga nga susu place wana sikoyo koyebisela nga likasa oyo tolekaka wana likasa kingandi mpo mwana lobela mutu boye eza te mpo mutu akobuka na mpe asalelene yango likasa kingandi yango wana likasa fo otya na monoko otafone omeli yango ava otafona likasa wana koma kombo na ye wana mwana mwasi yango otafone litafoni oli yango lobi soki oke okomona nga mpe nake nabuki likasa wana nakomi mpe kombo ntango nazonga tango nakomi na kesiko école tango nakomi na école mwasi wana akiolenga mwasi wana nga kutu nazongi epa na biso ye ole akende epa na bango alandi ngai epa na biso tango alandi ngai epa na biso na comprendre vraiment que oui likasa ngo wana vraiment koko abombelaki ngai esali ale place wana siko na koyebisa en tout cas koko ndenge eza boye lokolo bombela nga makambo en tout cas faut yebisa nga ba vérité nyonso ayebisi nga te na bana ko bombela yo parce que natalaki nanu âge yo zalaki nango eza nanu mukie mais pas de problème ndenge toza boye tungo kende siko na marche ya makambo na kotisa o siko na chambre oyo eza ya magie noire pona yeba kosolaka na ba ancêtre oya ye ayi ni senga siko na kuma kosolana na ba ancêtre soki likambo ezali na solana na ba ancêtre de place wana siko to bandelaki makambo nyonso donc nga magie na nga na bandela ngo sikoyo place wana obandela ngo likolo ya mwasi po baboyaka ye kasi yango wana voilà donc mwasi mutu apesa envie wana ke o multiplier lisusu ba envie na yo oyeba nini oyo okoki kosala voilà maître nangi na yeba nga moka te na bayeba zotala biso na etando ya ike est-ce que obikisaka pe ba malade pour le bikoko bozaki nango eza neti hôpital bozobikisa bato est-ce que yo poza na pouvoir wana ke obikisaka bamale moto aye na mbasu moto aye na baproblème neti ya liboma ozolongola liboma ozolongola mpe malade mpona mbasu ezaka babwakeli yo no baolongola malade te wana sikoyo nyonso wana nasalaka yango mais nakoloba boye nga nalingaka avec baépreuve bokomona baépreuve ke nazobikisa bamaladi bakotya yango sikoyo fo bolekisa yango bolekisa yango mpona kopesa bino nga nasenga na de donné nazosenga otela biso na ba image wana totala si réellement maître abikisaka bamaladi
elongo to landa ba image nenga zo traiter ba malade na ye nenga zo sikoyo maître ebele bazana ba mikili na poto nde bazawana mususu abeta ba 10 ans mikande bimarate mususu bakanga e kaka bona eloko moko ayebite basambisa ete makambo ebele. Est-ce que yo okosala makambo awa yo bi que siège za awa te siège za côté ya na nation est-ce que okosala à travers kuna po mundela multiplier be fort apesi biso ba téléphone na monza ba téléphone na bien ozana WhatsApp na yo opesa numéro na yo est-ce que okosala makambo à partir ya kuna mutazana ndenga ba mikili amoni pe makambo e fungwameli pe azumi kanda amoni pe ke bakanga ki 10 ans de prison neti ba vient nga bera de presse des amunda depuis bakanga lelo 5 ans na sambate donc wa ba sambisi pe mundele pe PCP liberté provisoire eko salama parce que ngai eza musala na ngananu mais eloko moko na kosenga omoni ndenge tozaboya ngai eza na maladie te o na kolemba na lobi te ke na za ya suka ya makambo po suka ya makambo eza nzambe à part nzambe tozo féliciter Kimbangu pour nga nazaka mwana Kimbangu donc église des noirs oyo esala mwana mokili ekosalama ti place nyonso esprit ndenga aza wana bancetre na biso basalaka place nyonso lelo soko omoni mundela abundisaka biso mpona nini biso nde tozangaka na koyeba toyebaka kotambola te tozangaka na koyeba lelo yo oza awa oza na posa okanga mobali na yo mais oke siko na magie blanc magie blanc bacetre wana oya bango ya mindele est-ce que mundele nanu ndenga za bongo bandeko na biso baza na poto bazonyokama banyokama na mindele oyo magie blanc o bazobenga magie blanc mais eza magie te eza ya biso te eza ya biso oya biso magie noire bukoko na biso do tozo respecter nde bukoko na biso nde te tangu yo mutu oza na mboka ya poto ozobela po batu ya poto babela makasia bazana ba maladi bazana ba famille bazotake bango parce que soko komi na poto mutu amona kaneti ka ozana mbongo obongi déjà njoka ne mutu mususu azana poto azobunda na nevi ali yo za awa na Kongo okolinga okanga ye banzela na ye asala te mikanda na ebima te sikonga biloko bongo yango nde na linga yo longola kango ngasiko biloko bongo yango na lingaka oyo azomona ke azana problème mikanda akota prison makambo na ye nyonso ezoleka bien te soki abengi nga Bruno Dikolozi naza awa naza na nsioni telefone ezali maître pesa un numéro là numéro eza plus 243 89 55 99 698 plus 243 89 55 99 698 do oyo amoni ke azana mboka mupaya ba problème ezo déranger ye parce que oyo eza ni mobenga internet internet woli misanga parce que nga za mwana mboka pe yango bazo fingilanga oyebi isena no moni eloko moko na sana ngo choc moko na sana ngo na sala émission kala na ya awa voisin moko na poto tango ba sala ka ba émission voisin moko na poto abenganga tango abenginga ayebisinga oh mais maître ndenge nini yo zoleka na émission te po abenga voisin moko sala émission ayebisa oh mais nazomona ka Bruno Dikolozi na émission te naza na posa na ye voisin ngo tellement azalaki motema malamu apesi numéro nga ya téléphone abenginga ayebisinga oh mais ndenge nini nazomona yo na ba émission te internet onga ayebisinga kutu na yebilanga makambo wana te ponga nazaka na charge tronde kuna naza na ba orphelinat centre oyo kokwatika na simba ka charge donc nganga aza na orphelinat naza na orphelinat yo o mona Yesu naza na orphelinat naza na centre oyo kokwatika tango abenga na oh nga makambo mwana yebango na yebi yango te tango na ayebisinga te na atini lo ba journaliste po osala ba émission ponga na osepela boye te batu kutu basala ba émission banini yo osala te c'était ça va pas de problème atini nga ba émission na leka presque ba 4 émissions awa mais ba bloganga des émissions na ba mettre kini ba yebisanga ngai donc ngande na zabo na za villageois taka ba chaba commentaire ngakutu lokola telefone na koka na ngati koluka ba nini wala ba tala ka boye na zongisa ka boye na koka na yango te batu babengi ngai batu babengi ngai okutu ndengo zabo ba fingi yo villageois boye oza aventurier villageois na bisi bango te mo
babosani na bango ke courte jo asala makambo awa kongo mobimba courte jo mutu abosani aza te me afanda na nsioni kozala village eza eloko te nyonso oyo soki otali bato oyo bavibraka makasi baza bavillageois parce que mutu aza te oyo abotama na kini awa mbala moko okomi na mbongo te fo papa na bino azala nanu village azala nanu na maîtrise ya makambo yango ozomona ke vraiment naza na baregret mingi mpona bato oyo bazosalaka baémission nanga balongolaka baémission nanga na bajournaliste même kutu yo miyokelaka déjà pourtant mosusu bakobenga yo kelongolaka déjà émission nanga nakoregrete mpona nini mponga nalinga kosala motu mabe te na norme nalinga kosala motu mabe te mais soki nalobi ke nasala mabe nakosalaka mabe te na norme awa pe na chaîne oyo biso toya kaka na information ya solo pe na temps réel biso tolongola ba émission mutu te tolongola ba donc bino bato bo commentaka mabe bo continuer na bino kaka mais mettre obiye pe otika ko sabola muté continuer ko sabola mo ko bikisa ba maladie donc atoza na poto ba bwakelo mbaso poto ye na nenga bantsoni alongola mbaso na ya poto me na nenga bantsoni maître siko biso tongi toyeba ngana yeka na ba motune za ngami ya no za kaka ya yo est-ce que ebi Yesu mbo nzambe soki yo na mokilo zo yeba ete seko za mutu te mutu soka leki ke yo ngai nzambe na yebi ete kasi tango bozo tanga satan wana aza kamaradi ya nzambe bakoli na ye tokotika bango oyebi ke tokotika bango biso tobotami toyekuta bango siko bango mibale tika bango alezi na vie na yo soko olingi ke ofanda kimia soko olingi ofanda kimia tika bango mibale bavivre na bango neti nga nde nazalaka boye nazalaka jaloux ya nzambe te nazalaka jaloux ya satan te donc nga natika bango nasalaka musala na nga oyo nasala musala na nga parce que soki koko na biso azwa révélation wana atikelanga makambo oyo c'est-à-dire bunzambe ekotelaki ye toza ebele atikelinga kanga te eza kindoki te omoni mutu soki azobikisa mutu eza kindoki te kindoki ezalaka nini oyo basengaka makila neti nga nasengaka makila te nga keleke bolobaka bwe mpo olombanga oyaka kaka oyo eza neti ozolinga ozoinvite nga kaka na ndenge moko boye indirect te nalobi boye ngai ezala tala omoni nga nde naza boye anta oza na poto anta oza na poto oza na posa portefeuille magique oza na posa portefeuille du bonheur nakopesa oyo yango na bozwi na yo oyo opesi nga nasomba biloko yo nde fo oremese nga kasi mbongo nakosenga yo ya materiel oyo nakosombela biloko soki nayebi soki epesanga mbongo boye nasomba biloko oyo nasombi biloko na nga nasaleli musala na yo calme inconvénient ezala te na nsima oliboma o nini soki otuna nga nanu nini nga nalobaka nanu nini soki obengi nga nalobaka nanu nini nga nalobaka nanu eloko liboso soki yo omoni mbongo no ebimi kuna ifo okabola ngo na baorphelina premier mbongo na mpo napesaka no avantage na baorphelina mpongo naza na baorphelina soki ke omoni kuna na poto ke baorphelina baza te otindeli nga nazwili yo video ke baorphelina bango natindeli yo yango wana deja musala na nga oyo nazosala naza na posa nini yo ntango ozwi mbongo na yo opesi baorphelina basungami nga lokumu epa na nga lokumu yo place oza soki omoni ke antuka maître ndenge namoni boye mpo batindaka mpe omona mpe maître zwa eloko boye zwa kari boye zwa biloko materiel boye c'est ça nazwi maître travaille pe na bapaster kutu ondima kutu te donc tangela nga mwa mibale mpo bato yango mpe batisa biso mitu pasi tangela nga ata mwa mibale mona kina wana siko oyebisi nga lokola yo oza na poso okanga mobali no natangela okoma mobali no te maître oyebi nga nini nga nde naza boye memba mama leki na nga nabalisaka bango yo tula no lokola ngawe yaka maître obalisa nga memba mama leki na nga nabalisaka bango donc oseli ka mère aleki no taxi bakoto babala makambo na nga nayeka etikali na famille te etikali yanga na eza boye bato bayebi bafamille na mama aleki na babofre no bakosilika te nga omoni nga nde naza boye na norme naye baleki na nga babalaka bango mobali abalaka bango
na vitesse accélérée pour nini pour ce que yebi déjà que wana moi nani leki ya King ya Bruno c'est que taka babeta nga ba croisement kuti na njela c'est que kolinga bongo te kolinga obala yo China ndako ponga na kolinga nga bongo te aliyo mo ozala mutu moko tika na bala mwana bango pona za nga leze ozobanga ozumi bangela kadi njoka ngai nde naza mutu naza kazi ya famille maître yo ozolupe question na nga na tunyo tangela nga de pasteur obayake pa na yo te ba pasteur na kotanga te mais donc ngai na tangela na vidéo boy mais on dit quand même que travaille na bango te na travaille na bango ba ministère kuta travaille na bango te ba ministère c'est tout à fait normal ba ministère biso to ba bango baza bango bato ba oyebi ke ba pasteur ebele pe baza na ba portefeuille magique hein ba pasteur be pe ba portefeuille magique oyebi na ba mise na ba to théâtre pe au travail na sous siko baza na ba pochette bongo siko po comme na niveau okwisa mutu c'est kokwisa mutu wana pe na tolobela ngona na boye nano na bongisa na kiti na fanda donc maître ngolo ba ke ba pasteur tout sans exception ba kwisa ka batu na église abambi au pochette ne bokwei c'est que ça na ona ndenge wana soki machite nini ko sala bongo donc puissance nzambe akokwisa mutu te te nzambe aya na mokili pona kokwisa batu te nzambe aya na mokili po a conseiller mutu apesa ye bunzambe na ye asambeli isili ndenge tomona pe osambeli kimbangu isili po nzambe ndenge azaona mona te so ba prophète neti ba kimbangu mutu ba tona na prophète na bango lelo soki yo zo yebisa ke Jésus taka Jésus na kimbangu malamu na zona ngai kimbangu nga Jésus ndena ndimela na ngai yete nga ndimela ka nzambe na kimbangu nzambe direct na kimbangu yango moni mutu nyonso oyo azana kondimela na kimbangu ozana croix wana seke likambo na yo nyonso oyo kosala soko ozana kondima ekosala mela yo pona nini ozondimela poso na yo ke ondimela poso yo ya mundele azande kona biso te toza poso différent toza makila différent ma muno eza différent pona biso na bango lelo batu bakoma kokamwa wo ndenge eza boye Jésus nge ndako na otiki yango kesenga biloko na ndako ya bato eza na sens po yo ozano wana netika papa na bino otiki na sana ne biloko yango wana miyoke na ndako ya bato okesenga biloko bakochelo pe loko mabete maître bi pe bato théâtre otala pe théâtre natalaka bango bien si nazanga na village mais natalaka bango okotangela nga de comédie oyo yebi oya makasi penza ona yebi nani type nani oya koma liboma nani komba na nani wapi akoma liboma tika pardon ba na oloba nanga te nani kokodioko tika bayaka pe na ndako na te tika wana ba secret en tout cas maître bi a révélé ba secret mais ayebi bango batunaye na biso pe ba journaliste pe batuna bazali ebele soki nalakisi so bango wana telefone o regrette mais nga nazaka na posa napesa kaka message na nga voilà message na nga ezaka boye oyo nyonso aza na posa ya problème ezoderange ye mpo nayoki bamessage ebele par rapport na temps oyo naye kosala baémission te nayoki bamessage ebele bato baleli na baportefeuille bato baleli na portefeuille magique na multiplication siko eloko wana ezalaka nini yo ozokota na famille ya mutu parce que ntango ozopesa mutu eloko omoni ndenge toza boye yo oza na famille na oza na bakoko na bakokoloko wana oyo ya kala siko na famille moko te ezanga ke batikela bino kodia na famille moko te ezanga ke bakopesa yo mutu moko azala wana ya pouvoir donc pouvoir ezanga na famille moko te sikoyo batu oyo bazosala makambo oyo ya baportefeuille banini bazo contacte te wana soki na kekuna nazo expliquer bango ndenge kosalela donc na kati na ngambo yango po onisa na pesa explication bango pe bakoyeba ndenge nifo basalelaka donc oyo kande asa na posa ke alelaki mingi bakosaki ye trop anyokami mingi aya kozwa oyo fo azwa portefeuille magique eza awa makambo nyonso eza po temps eza moke do oyo ape aza na mutuna ya kotuna atuna maître Bruno numéro yango eza wana napesaki aya na ye kozwa oyo aza na mposa kozwa
Voilà. Maître, en tout cas, a expliqué nous sommes billets, azobi qui s'aba malade, azo déplacé malade, qui est malade, baboa qui là qui azo longo la malade douana. À part que longo la malade douana, maître a lobby qui est aza na centre mobimbeza hôpitaux, oh ya bi qui s'aba malade. Aza naba orphelinat na ye. Ok, ye ataso ya biki si ba malade ba pese million na ya ka morote asala dijara ba sadaka ceux qui opposent sepeli ke oya ko sunga ba orphelin en tout cas contacter maître na numéro o ezo le kawana o komelie o sungiye bo ba pasteur maître bi ba pasteur ba escroc le roi ba pasteur ba pas na esa nga o ke pese sous pasteur te luka maître ta 1/10 na yo en tout cas na signaler au papa 1/10 na yo o lo pesa ka l'église luka maître pesa so ba pesa 1/10 donc to pambola mana te yango na kutu mapamboli makasi moi 1000 francs na mona saki wana na zo 10 000 1000 francs fait na pesa yango na mapamboli makasi parce que tango yo zo pesa na batu o bazuluka na o bazana passe bakozwa yango iko sala mapamboli na yo mais tango yo zo pesa na ona mutu moko boye azana les gens na kozwa et ça il côté maître au kotangela nga débat maître oya solo pena oyo lobi ke yo pe est-ce qu'on dit marape ba ninga la bino bosara musala morne singa pe na ndima na ndima ba ya papi mboma na ndima ba ya mama ilela donc baza ba ene yo po ndima ba oyo kuta pa nini courte joie po yo mingo zo beta ka sete na courte joie ye pa za mundele po to sala différence a obi ke no biso to sambela ka Jésus a papa mususu fe to sambela ka kimbangu yo siko pe ko ndima pe na no na courte joie te ozana ba oyo ndima ka pe no bite maître tel wana yeso selo makambu ezala bien mettre tel ou en soit le marapo bino bino au mécanarate ou bien on a puissance netinga bo pena on dit maote pour na zena rapena na besoin que c'est la moi spectacle là au bimisi $300 ma aujourd'hui 100 en 200 à part on bimisi cercueil moko bo koti singa na kati na ke bimela ngata na poto pour na rêver ami qu'il faut bon na nenga bo na okete na nga pe munene te maître donc on a na taille na mukuse bo ko bimisa na kata valise à moi na poto moko voyage à poto mingi za 18h na bimel na valise ne na ke bima so pe wapi yango donc sali mo loko moko boye pona ndimo pona za muta tembe donc bato ya tembe ye soit tika bangana sana kati siko monde ngeza bongo maweja on nyoko langa fa linga ngate donc le kasa on appelle maweja lelo fa yo la chebiso aye pena la passer nuit mobimba libanda chebiso okota te pona ndima ke musala penzeza siko mama moni ngeza bongo spectacle yango nde ezobebisaka musala spectacle moni spectacle bini sata caméra te moni spectacle spectacle ezala ngo probabilité ya kosala mais spectacle siko ndine yo salaka mutu lelo abandi koyekola ponga naza na bana mutu abandi koyekola lelo tango ayebi déjà ke oyebise ke soko sali boye ozongisi boye esali boye tango azwi spectacle ayekoloba na télé na bino ndenge boloba so na soki internet na bino yango nde sikoyo ezobebisaka baninga na biso baza na poto mpona spectacle biso ndenge toza boye nga neti nga moko naza na 5e primaire na 5e primaire ba magie blanc bana koyaka bazwi ba 100 francs tomati na sali drapeau basali biso spectacle bimisi pigeon mais batikala koyebisa biso te ke eza magie batikala koyebisa biso te ke o tosali magie mpo nini bopesa bambongo mpo tosala bino misala na bino te ezalaki kaka te badirecteur babengisi baye kosala na bango samedi kaka nasali drapeau spectacle eza nango problème te nasala deja baspectacle ebele naza na bamutu oyo nyonso aza na mposa koyeba so akotika Bruno di Coulouse maître Bruno di Coulouse akomona baspectacle nasala na baémission nasala nakosala susu te parce que condition na ngai eza deja nakotikala kosala susu spectacle te parce que lelo nasali jour nasali na yusa ngwi loko te eza so bimisi bon niveau to welela ngo biso nyoso nde tozana para somme nga be yango eza ba influence ba influence eza mais trata ndenge osa spectacle te na suka c'est moi 300 mots ekobima po bino mbongo bizaka pa pamba te yakobimisa boye te yanga moko nde safa ya yo moko na kosala spectacle te parce que eza biloko moko boye eza nango ba influence eza lokola monsieur azotangisa mwana na classe tango monsieur azotangisa mwana na classe oyebi ke ba professeur ne baza wana eza pe na bana classe bayaka na bajipi koleka professeur hein mais professeur ye azaka na posa na nini apesa mayele mais soki professeur akomi ke ngana ye na jipi bino boyosaka na nga bino boyosaka boye nga utu naza mwana wa comprendre te oso comprendre tangela mibale oyo ndima awa ata awa tata na matadi oka yo yebi ke maître wana asala makambo a bien kimbangu kaka kimbangu ka par kimbangu ba onyoso ba elote donc maître soki bazalaki eloko mbele ba client na bango babenga nga te
mais na yoka ba doléance ya ba client na bango bazo benganga c'est que baza rien donc ba elo côté donc soki kimbango te moto azati ouais tu tembe abenga yo bokutana en tout cas o achene bango kutu ba yebina tant ba moninga ja boye yo zo ka teke na yebisa ke ja ba ko benga yo pe okata émission na ngai écoute te donc bo benganga pona ndima ba benga yo maître yo po yebi loko pe na yebisa ke pona ndima puissance na yo yebi loko na yebisa mama le problème c'est quoi au moni ndenge na yebiso déjà boye ba émission na na salaki eleka kité na salaki ba émission presque ba 6 émissions 4 émissions mais mi baleka ekota mais oyo en tout cas bolimbisa ngai mabe malamu pe ezalaka kama mabe soki émission na ngai ekoti te hein ponga nazalaka awa te nazalaka musika ya nsioni nazalaka tante tokoya kokuta na suna yo émission ekotanga pe na wabanga wana sikoyo ke bino nde bosala ke de nécessaire nde bokutanga na nsioni donc biso te yokuta na nsioni bino nde bosala nécessaire bokutanga na nsioni mpona koloba su te nakobenga bino kaka bomoni émission na ngai ekoti te na tiki bongo c'est que bino nde bokoya kokutanga na nsioni j'étais sûr ce soir même donc na pokwa lelo kaka émission ezokota po mboka oyo ngai villageois bakoma ofika na bonga villageois mettre 3 personnes 4 personnes oyo porta bango na kier moi dédicace ça la bien parce que émission na biso comme na suka te liboso nano na pesi mbote na ba ofelina nanga bango nyonso baza kuna napesi bango mbote napesi maweja atuninga question moya songi wana maweja aza songi abina tuno so bala bon moi so na so tili to sana yeti ozaka moi si moko mbali kitoko boloko yo moko te moi si oyo na zwa na likasa wana yeka nde bozana to salaka na ye te tokoloba te ke ye moko pona za mobali te maître naza mobali te mais moi si wana yene to bota 3 bana kombo nene kombo nene kombo na Ginette Lando en tout cas maman Ginette mais big salutations partout aux ali bambo te belé maître vraiment donc ya Ginette Lando non mais non le voilà sucra ewa songi moi ouais non le voilà sucra voilà dédicace na bato ba Hollanda bon nalobi boye na bandeko nyonso baza na mboka mopaya oyo aza na posa koluka maître ngai yo nazawa maladi nyonso ezodérange maladi mosusu tolobi yango te awa mpo baproblème eza ebele ozala na mboka mopaya oza na bapoto oza na kine nyonso donc baparalyse baataki na mosala baportefeuille magique sida po biksa te sida nalinga kolobela yango na tele te mpo camarade nanga akufa mpo na nini mpo azalaki na bakisi wana ya sida babenga ye na batraita ya matadi babenga ye na batraita na matadi basala réunion babengisi ye na kine azonga te ti lelo akufa alaka likambo nde moto atuni donc sida ya bondoki mpe ezalaka te ezalaka ya kindoki nde olongolaka te ezalaka sida eza eloko nini ya kindoki eza ya bunzambe mpe eza comme si ndenge maladi ndenge omona yango boye ya bunzambe ezali soki ya bunzambe eza na yo okobonga te siko ngai natala yango na spiritualité maladi oyo nyonso moto azalaka nango natala yango na spiritualité na bikisi nayebisi yo mpe bien ke okobika mais soki eza nango ya bunzambe naoyebiso te obika te donc obika na yo te sambela nzambe akobikisa yo toza en vérité ondimaka donc nga na okoka te donc sambelaka nzambe nga nakoka bakosaka biso pesaka kaka mbongo donc ozocontinue ti nzoko okufa na wana ekosalanga mawa parce que naza na bana nanu bofelina seke naza na posa babika te baza na posa bakele liboso te paya problème ezodérange yo o maladi o bakimio na mobali o bakimio na mwasi o musala ezozwama te o portefeuille magique o portefeuille du bonheur o depuis basalo mikanda ozokende poto te okangama na prison baproblème makasi ozobela maladi oyo ezomona te mpo bato mosusu mpe bazobelaka maladi ezomonana te soki obengi nga en tout cas nakopesa o solution numéro eza na whatsapp numéro eza ya whatsapp yango wana kaka napesaki plus 243 89 55 99 698 soki obengi ngai ozwi solution na mutuna mpe eza nango problème te parce que naza wana mpona kosolola na bato nyonso soki mpe eloko oyo ezozanga ke oyokaki te okotuna na yo mpe napesi yo eyano nango
En tout cas, vraiment, merci beaucoup. On a vraiment souka na ngai na kotika bongo te na pesa ka bandeko na ngai ba yombe mbote. Ba pangizama bwandidi bo abo mini wa Bruno di Kuluzi kana diambo didi yako. Uba kwako kuputu. Bwala kumindele. Bwala dio friki nyonso. Donc munaumbo kila mwingi tubaka décision. Mwingi tuzaba bote kwa sia kadi kwandi futu kadi kwandi diambu betu tusala nanga mwingi tuzaba bwen samu weke vyo kila buna niyo umweni deja nsamu owo kamba kudinkundi yako kudipangi yako mwingi luzaba bwe lweka nsadila. En tout cas merci beaucoup bandeko na ngai nyonso po ba mutu mususu bakanisa ka tribalisme ete ezana ka message na pesi bandeko na ngai nyonso bazana mboka mupaya o bazana poto baza wapi soki likambo ezali tuna na yo maître Bruno di Kuluzi yeyo ngana zaka mutu makila te na zaka mutu ba problème te ngana lingana ndena salisa bato po yo po salisa nga parce que pesa la te retour pesa te to salana de yo na salisi yo po ko sunga ngai ngape na sungi baninga nga o baza bato. Merci beaucoup vraiment. Ok, nous sommes à la fin de cette émission. Je dis merci à Dieudonné Maweja qui était derrière ces belles et beaux caméras. Je dis merci à Papa Thierry Vita, Maman Françoise Vita, force c'est toujours. Moi si à Elombe CC, balobi mutuale qui est azalité, babi bambote belé, ba merci belé, na bino nyonso bolinga ranga Karine Karishuye yo, babi botianga maboko pona kende liboso, aimer ko bosana te ko notez cloche il y a notification à chaque fois ben monsieur bando kota au bando zwango kana ngonga o na koti ici na téléphone na yope et la qui ba koti émission. Quant à moi je vous dis au revoir et bonsoir, bonjour chez vous. Au revoir.